je vous dis, to koma kolekana na nzela kalaté. Parce que bazo mona exemple té. Bango bazo mayele. Batamula malam. Mais maman chaque apparemment tout le monde ba comédien belé vraiment ba yété. Ba yebiso il faut batonyo so ba ya lao. Yebisa ngai. Na bon batonyo so faut ba ya lao bo ba benga na bato ba maladi ba ya lia wati. Ah non non non. Est-ce que ebemango c'est bimi olo ba ke ba yété. Bato baso yat. Boyebi ke ba mbouteillage ndenge za na nzela boyebi yangote. Na nyonso ya des scènes à théâtre normalement fait ba comment depuis 8 heures. Depuis 8 heures pas tatano mutasala ki kanlima. On va salir comédie. Ba chroniquer pe côté na comédie. Ezalaka te. Beaucoup de gens sont début même. Na même jour. Et peut-être pour semester, beaucoup communiquer moi semester ngetonda, to wala kunda batava. Alors au Kabolasco il y a nani. Ni so moi c'est les level, ni so mbali na les Dadi Kambala. Quand vous tout ça bon. Eh au moni longi nanga na ozana ngona matanga o. Peut-être des longi bato batikala au moni nanga na ngote. To ça so to pemi. Mais soka moko akufi. To komo landana. Motema mabe. Te baza mal organisé. Talaka batu mo mapona osomba ampoule pamba sika bat ba no lala nanu. C'est tout un problème. Pona ko louer ba chaise sika bat ba fan nanu na ndaku nanu ezaki na problème. Donc pona bango ba sepel ndenge dadi akufi po bazu enveloppe ba fongolisi compte ba bien compte bloqué. Outi koloba na lubi dikamo na éviter choses arrêtées. Na lubi noké tant famille azana mbongo te il vous donne la responsabilité. Tant azu mbongo il change la phase. Na éviter so landi lingala nanga. Ozo landa ngoto zo landa ngote. Mais déjà tu yoka na malamu ndenge ni bango bazana kifunda na sama peka déjà. Muto asimi munduki batuna kai acheter. Na lero na mois des autres kota na kati mais on ne peut pas laisser faire. Ma famille va donner un côté en Haïti. Souba au côté en bas, potana, souba au bon, ça va bon ça. Na au côté en bas, famille na bangote parce que le moment où on a pris souba, ça va faire ma famille, zo comme arabe, ma rame bébé. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemay. Yandankala twende X-Bass Maranura Voilà, mesdames et messieurs, là nous sommes à l'hôpital général de Ngaliema pour notre misaccord il y a des son kono la Didi Kambala watika biso depuis mikole utikoleka donc ils ont fait ça pachi parce que bande konae bazole la famille bazole la moko ya bango atiki bango ba artiste bazali kolela nde mikolo ute koleka kufaki lelo toso bimise bemena poto kono exposer yango esika o ebongisa mina stade de martyr na stade de martyr nde esika ba ko exposer corps yande kona biso Dadi Kambala ntusuki ntomi na tapis rouge papa bionde to mande ko benga e en tout cas moko ya biso ya artiste comédien batiki biso donc ça fait très mal et en même temps tozo les lapé Camo Lopez moko biso donc tozo bimisa bango car le même jour ça fait très mal mais tozo un temps au fustigé c'est grandi parce qu'il avait donné il a repris et voilà pour l'intégralité pour la exclusivité ya matanga et Dadi Kambala kaka na Afrique Info vous la brancher merci à nos abonnés, merci pour la confiance au Bopé Sarabiso, merci toujours pour Bolinga, toujours Afrique Info pour Yangon Informa Cabino. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien pour l'exclusivité. Merci. Il faut que il faut être na etambula malamu le msunzama ko umiso na mukiri so zana etambula mabe le msubenza ko zwa wala biyaka na no vanda mwana nanga allo mama shaka en tant que yo mukolo umena na mon théâtre o ma conseil mona bana batika biki etambula bango parce bazo mona exemple te bango bazo mayele batambula malamu bamona be exemple biso bakolo ndenge ni tozotika po tozotambula bosembo nzambe ko banga pe nzambe yango toza ko vanda so bozo banga pe nzambe te Talibino. Mais maman chaque apparemment tout le monde ba comédien belé vraiment ba yété. Ba yebiso il faut batonyo so ba ya lao. Yebisa ngai. Na bo batonyo so faut ba ya lao bo ba benga na bato ba maladi ba ya lia wati. Ah non non non. Est-ce que ebemango c'est bimi olo ba ke ba yété.
bato bazo ya boyebi ke ba embouteillage ndenge za na nzela boyebi yango te na nyoso ya de scène na théâtre normalement fait ba comment depuis 8 heures depuis 8 heures pas tata no mutasala ki galima merci ba Chako depuis 8 heures mais je suis conscient que je suis artiste là où je vais trouver des failles si ça va demander mon apport pour na côté le matin que nzete zo kwea pour ngate mutu na okata ngona tike kwelela bato donc veut dire faut na signaler. Donc je crois que au nyonso ko salama ce que ezali faille na présence na biso to lingangote et to sala effort ya kolongola yango pour que makambo le kabia. On se réserve plus trop na mambu ya Daddy Dikambale pourtant il pose artiste et comédien. Ndona ngai na sibino boko mola makambo ndenge ko mokende. To sa batu. Je te dis que artiste et comédien to lingani ata mokete. Au moni longi nanga na ozana ngona matanga o. Peut-être c'est longi bato batikala au monde langa nango te. Parce que toi sous na temps ya semblaté. C'est comme si semblant moté comme boma biso. L'artiste c'est comme le roi, moni ba jemo to banosa na ba carte. Ba telemi o telemi si ba carte metango tout à moko. Oh on est tout tinyo sur kwea. To comment vivre neti bongo. Tala ba artiste c'est comme le roi interpréteur mo be o epelisa ba wi mwinda. Soka epeli. Moni ba minda na minda epela. Toza so topemi mais soka moko akufi tokomo landana motema mabe je crois que le koso et comme sibiso motema mabe moko à un tel point que je vous dis to koma kolekana na nzela kalaté omoni pena que artiste moko batuche na mutuka kwei mais baningane bazoleka nesi histoire à bon samaritain bato balekaki parce que omoni motema mabe eza lokwa neti mutuka esili frein biso sikoyo bato mitema malamu toza lokwa bachauffeur motema mabe ekati biso frein bomona te ke tosupporte motema mabe ya baartiste comédien pendant longtemps mais ezocontinue kaka peut-être bato baokanisa ke biso toza lelo oyo tozali mpona bato moko nde basalaki tozala oyo tozali mais en Nzambe nde asali oyo tozala oyo tozali na respect ya ba principe na respect ya ba norme. Vous comprenez? Donc soki na matanga ya Daddy Dikambala nazalaki moi méfiant muke. So botali ba matanga tout o sai na se poelta avant. Au moins na mbongo ezala te ne bandeli. Bon remarquer ngo bien. Na yaka okuta eloko ezate. To bandi ba stratégie te to banda boy to sala boy sima to sala boy ali tango mbongo emona ni bobandi sikoyo on dirait na matanga Daddy mbongo yaki avant omoni mbongo yaki avant omoni mbongo so yaki avant so yo yeba aye po mbongo ye vous comprenez mais to tele manano esika mbongo ezali to tala soki na mbongo na bato banani basaka musala. Président Saïsaï, d'habitude, des artistes à Koufi, par exemple, Daddy Dikambale, il est de l'ANTPC. Organisation et ANTPC, il faut pardon, ANTPC, il faut sangana, na famille pour passer l'organisation. Apparemment, on dirait, moi, Kabouanizali entre groupe association ANTPC, to papa Masumu, à s'intégrer, qui vraiment s'impliquer, qui trotte dans les camarades pour que Toko Mati, héros, bisopetosa, membre, ça, la méthode, na binoti 15 heures, et bien maintenant, moi, Dieu m'a fait une grâce. J'étais présent quand Daddy était malade. On avait apporté notre soutien quand Daddy était malade. Mais, désolé, je ne suis pas dans l'organisation. Je ne pas maîtrise Ouana. Il y a qu'à répondre aux famille, ANTPC, organisation, organisateur. Je ne suis pas dans tout ça. Ma dernière question, est-ce que Papa Massou mérite toujours Rosana ANTPC d'après vous? Ben, attends. Il mérite. Il y a Rosana ANTPC jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, Papa Massoumou, il mérite. Raison? Raison, Zali, parce que tant que Papa Massoumou a qui atika, biso moko ba jeune, tout tellement qui peut se contredire. Ce qu'on a dit dans la période de l'élection, c'est plus les jeunes qui se sont bâtis. Et ça qui va vite, bah Saïsaï, bah Bodo, bah Modero, bah Nani, c'est nous. Et ça qui était que bah Galoufar, bah Kouedi, bah Nani. Tu vois, aujourd'hui, Papa Massoum mérite d'être là
Et nous aussi, nous méritons ce que nous méritons. Tout le monde moi plutôt parle du côté de sa famille biologique. Le débat si Naimi Balé, Aliboso Naimi Balé, moi mes attentes et alliés. Aussi on a base en attitude nini. Pour comme le rôle est pour le Téchiko Nenge Salamaki. Ngalinga plus balé la mibal na bango ke balé la mbongo ezokota na matanga. Soko moni basi na biso to ba mama na biso ba osilaka soni na ba matanga boye. Et ça parce que ba bi ke moi eloko ekoti. Ba reconnaître ngapé. On comprend. Donc voilà. Lelo. Ce qui vraiment moi je suis fait le mobile ya okufa li pena mobile ya solo. Allez la mobile na. To ko empêcher mon tout ça ba vie na biso autopona. Ce qui dadi azaki na basimi balé ki abala ki mon côté. Ba ça la part des choses. Je crois que peut-être c'est ça. Et du côté des artistes et comédiens, aussi on a bomba dans l'attitude. Tous en attitude à Bolingo. Parce que c'est comme si manque d'amour. Hein? Manque d'amour, nous avons que tout a évolué. Je regrette, na minute oyo, na zalia na kalea parce que tous na matanga. Fallait que na minute oyo na mon frère l'a dit Sobe, il y a à Paris na minute oyo. Azo le lana bino lobaki partout dans le micro. Na pese la bino pe ba message na ye, ba mes condoléances na ye. Amoni nyonso na musika, tangu tozalaka yebi ndenge zalaka, tangu moko azate, moko pe mususu azalaki pe na ba préparatif ya voyage et puis na tikali po pe ça peut trouter. Donc voilà tous ensemble. Nzamba osonga biso. Le plus important ezanango ba osala pona dadité. Le plus important ezali esika nzamba tie dadi. O etikali to sala bien, to sala mabe. Parce que tout ce qu'on va faire, ce n'est pas lié à Dadi. Parce que Dadi, il est parti. C'est lié à nous, à notre responsabilité. Comment on a fait après la mort de notre... Qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi notre apport? Qu'est-ce qui a été notre apport? Parce que Dadi ne va pas... Mais biso bato to tikalinde to komona nini to sali pona ndeko na biso. Fiston Saï na question nga suka to mona ki pasteur. Baba question na suka. Théo suka pena pasteur de la foi appelle qui prophétie et prophétie en to moni eko kisama. Question de compromis au bino bozu artistes et comédiens pour que hémorragie aliwa et cc et pas na bino artistes et comédiens. Obi ba prophétie le roi netia baliwa. Lelo mutu nyonso ayebi kezana eloko moko te na bomo ya mutu lokwa kobota manaliwa. Si on a besoin de l'église, effort il y a quelque chose devant nous qui est la mort. Maman soli we zalaka tembeleta musu be église pesa na ngote. Okelukani une église pour liwe za na ngote. Et là étonné on a moni koko moko belinga kati ya presse na kati se ozo banga mukolo okufa ba côté yo. Na te sozo comprendre. Donc so moni mwana komika yena kaye libala comme tanga se examen zali. Ce qui est examen zara na ngote otangela nini. Oyoki ka professeur a toké na biso toleka. Donc c'est la mort qui nous fait peur. C'est grâce à la mort ndeto bongisaka conduite na biso po tango liwe roya to mona kembo na yawe. Je crois que c'est ça. Donc passer de la foi azana raison terre opeksa liwa oyo nzambe a créé pour batu babanga somo na ye. Depuis ça n'a pas liwe lo ni yoko bangela nzambe. Elo te. Ça bilo mi balé kanisa batu nzambe makasi kimobola na liwa. Yango pena oko donc baninga ba osambela calme yoko sauter. Eh yawe nanga, eh libota nanga, banya una mona obandoka ngana banya obandoki. Yesu a 33 ans. Yesu mwana na nzambe a 33 ans devant la mort. Et là on y yoko peksa liwa. Omoni Bible o totangaka. Batuana tout bakufa. Josué wapi? Salomon wapi? Matthieu. Oh Abraham wapi? Donc veut dire liwa okoki ko peksa ngote. Et puis pona na yebiso le mot très capital. Papier mouchoir. Pona yebiso le mot très capital. Tingana yo tozo vivre boy, c'est grâce à la mort. Bon yo bité bon moi et le simbi bon moi ezaliwa. Po yo za bonne santé fosane.
Pose à la bonne santé, faut ça. Hein? Na pose une question. Na pose une question, te pose ça libende. Na tout une question. Bon, je peux poser une question. Mais on a posé une question. Pose à la en bonne santé. Na pose une question. Pose à la en bonne santé. Faut au salani. So ya ko répondre te mutum so ko répondre te. Il faut lire. Pose à la bonne santé. Faut ça nini? Mais biloko est simbi santé na o ezala bonne. Et ça biloko ni. Biloko est kufa. Même à kufa. Thompson a kufa. Ngombe a kufa. Matembele kufa. Donc liwande simbi bon moina yo pose à la boy. Donc au Covid pour empêcher liwate. Donc prophétie a passé de la foi. Aza pasteur a sambela. A chabiso na mabondeli. Mais koloba ke liwa. Les autres sont des comédiens. Soki to koti ya lelo omona ke ezaka na ba comédien te bato ba bimawa. Liwe ezali pona bato nyonso. Donc tant que muto akozala na bomoi, tant que liwa ekozala. Ozomona. Donc leader solo. Aleki bango nyonso. Mama na zo loba. Ngana ola ndete pona bi ke za ya koteka. Pona suka ba leader yande mai ezate. Bonjour Diffine. Santé, ça va? Ouais, santé au moins évite le bâti donc santé ça n'a bien mais toi on a matin. Merci à vous aussi. Merci. Ensuite tomonia wa sentiment nos ali na ngo ye na matanga ya Dadi Kambala. Malgré toujours ces cas, toujours solo là parce que toi on a bandé comme ça tout temps là il y a très longtemps. Donc on a sentiment de tristesse. On a sentiment ya mawa. Lélo, l'obisa et à la fin de l'histoire. Ça fait trop mal, Divine, ça fait trop mal. Tant de bateaux là. Tu m'as pas si fort, bon, tu sais, c'est un peu pourquoi et comme il veut, tout ça. Tu peux ça rendre, mais merci, comme la Bible dit dans toutes circonstances. Tu remercier quand même, c'est pas facile. Il s'en va dire Kambala Boni. Ah ouais, les Arabes, vendent des babines, c'est une information. Puis nous allons en mort, na Vincent, tout bando côté ça donc toi on est là au bâti donc ça fait trop mal. On a le bakou tout na combo parce que ah tout ça tu oublies ça Evelyne en même temps tu oublies ça. Je suis venu pour eux deux à un moment na la ni t-shirt à mon moko. Je me suis mis na la main na moko pour na ya ko les la banque parce que ça vous avez dernier hommage na bango. Nous autres que boza ba homme na ba femme publique bo mona na plus na mission ya batu. O senga que attitude peut ba rancune pesa entre bino na o ba lo banate. Mais on senga que ba ninga na bino to ba consort na ba confort na ba garder attitude nini na matanga Dadi Kambala na Kamolo Pays. Ba na attitude ya so muta ku faire muta être là cher pour na biso. Alors to garder gar attitude wana ya moi kimia parce que to bibiso zala après ba matanga bino mo be mambele kaka soka ba kundi muta pe boke place mo boke bina makino bo sani muto a faire cher pour na bino tout ça là vraiment ba bantu to garder dans l'image wana ya bato wana ba na biso pendant un certain moment to bi que muto na droit ko se défouler on adore ça là où alingi mais après matanga mais famille a Dadi Kambala to bi que moi mbilinga mingezali entre les deux mois si basi na ye o na o rosenga ba pe basa na attitude nini ma famille ba dunga na okota na ngaiti so ba okota na ba potana so ba obongisa ba bongisa na okota na ba famille na bango te parce que le moment où on a pris so ba artiste ba kufi ba famille zo komara ba marambe bele donc je vais pas rentrer dans le détail donc voilà quoi. Merci beaucoup. Bonjour Divine. Santé, ça va? Calmez-vous. Mes condoléances hein. Ouais. Lundi pareil maintenant yo petit. Oui. Ah vraiment spécialement pour la nana ni vraiment la matanga. Ah la matanga dans un sentiment mawa mais ya kanda. Comment ça? Mawa po na elle la batu na mi balé ba kutanga na boulot ba yebinga na boulot yo na vanda na bango na sola ba in time batu na nga. Dadi to ina bale so moto ça na Suisse bisode. Evelyne pi petite sœur bandi boulot na maboko na ngai. Sentiment ya kanda parce que bo compliqué bisona batel ro na mlisu na misu mbale moko mbali moko moi c'est donner la moi c'est Evelyne musuna la mbali Dadi Kambala salamati ko ba mingi na mukili rapé fort. Ça ça ndeni d'après vous. Toza na 3 événements d'après nga na buso bananga. Na buzo bananga ba corps fait ba les 7 ba les 5. Le but un événement musique ezongi na poto to lobeta ni to kunda ba mo ko fala betaka. Po be meto na moi souvenir na to kunda ba mo je ne suis fala betaka. Il fallait pas comédie va respecter na komo la on va sali comédie. Ba chroniquer pe ba koti na comédie.
Les alaratés. Mais comédie par rapport il y a s'il vous plaît. Par rapport il y a bino ba musicien, il y a ba porte-parole mais puis Roger Mwanamboka et les autres ba dadi mola bazaki pour ça ba réunion. Est-ce que yo a quoi assister pour que on l'a bien il y aura aussi des plis à la TV na cette réunion ba si en wenge. Ouais raya on jiba ya. Fois y a un frère ba Blaise Boulat. Ba petit to tang ba bandi boulot ba 5 à 3 ans à 26 ans na boulot internet ezalaki et ten 50 yambanga. Bo siko ba Robert na boulot ndeni ba bano bengisa biso. Biso ne photo bengisa bango. Babi ba benga ibino boya. Et balobi na mona na tabo mama bala komplika ba. Bengi mutu mon côté. Nga makamon me manga loin. Nga na biso na ele bemba mapasa te. Dadi di kambala na Eveline baba mapasa te. Faut moko bima lelo, muswa bim ko mususu. Vous oubliez peut-être comment bimi lelo, muswa bimi lobité. Moi Mr. Robomba, moi muswa masubate osuba na bujalo kangi, bongo suba na kisi sa lusambo. Te. Soki mbunda ngeza bien, soki ya otoboka bimisa swa mabe bakol ba bina, oteni bobeto ya otoboka. Et si musique fauson, to debi bimbi, so na kolbana. Na kusala, na pesa message ya nani? Pesa nga mayele. To ya message ma passa te. So to ya ka amuta kufaki mosaka. Bato epo na soucia mosaka bobo. So na kolba ya nani? Bo comme singa zoba na debi bimbi. Na même jour. Na peut pas si message, bo ka communiquer mo si message ngetonda, to wala kunda batava. Alors au Kabolasco il y a nani? Ni so mo sina le Veline, ni so mbali na le Dadi Kambala. Kati bonga tout ça bon. Attitude ni no senga que ba chroniqueur musical baza na ngona matanga. O moni nzete o ya kwe akwe na midi poleka matango. Nzete o ya kwe na midi poleka matango na poko atuna katina. So ki amonaki ya monaki ndikolo. Nioka ba fumi makambo monyo e bandela te. Po bibembe za na ngalo si message za bibembe za boete. Donc bibembe ya nango. Mais suma makambo monyo ezongela na société. Basala kata réunion. Nga kufela petite sœur na yuba na kitambo boyebi na kwa na sope muta kufito kusala na réunion ba zomo na ba Kongo ba luba to yokani bino bokunda bomisa mkoni bino bomisa mkoni wa kutu to coopérer raté mais bino bona boza toza eloko mo pas dadi bon pas ya pas Eveline Boete so zangi mbongo ba c'est comme ko zombon kale même ba kumisoti ndamba sala ba sigate pose mbongo le ba to ya la ba ya fallait boyokana ke ya beaucoup ça qu'on va baisser na Facebook combien hommage Eveline a plaire ceux qui Dadi Kambala fait boyo la ya tout ça la boue tout ça l'événement même quand musique zongi tout tika mamba fallait les 28 to beta ngota les 7 to kundi moko les 10 to kundi moko c'est simple mon boya pas c'est ceux qui bomisa mbongo mbongo tout monde pas 8 là to mera ba photo mais ba compte ba mbongo ba pesa nous mona te ba photo to mona na mbongo on a abeda sur côté mbongo mais li voix et qu'on le raccorde dans ya western la famille to batini loba ni comme ka kota ko le meli voix au kanina mutu mam to monia Blanchard Mosaka, le quoi analyse sur le mobile de la Dadi. Moi, moi plutôt pas le côté famille biologique entre les deux bassins. Moi plutôt pas l'attitude. Te mukoloya makambo ya libala bosembo ndo tunga mamba basi na bango bana na bango. Te ngala yema mamba bibembe. Na bona yena nyam. Na mamba bibembe. So bibembe za ke ya kina ngata. Lakim. Te bon mamba famille na bango nokote ngako nokote. Voilà Mosaka. Ngabi mwasi na bango te na biga Dadi Kambala. Par rapport ya ndenge outi koloba wana ebandeli ba mbongo bomona raté boyo kaka ba pe bomona ba photo sikolo lenge oyo ya kosunga batu kaka soki bakufi est-ce que tant bazana bon moi bakope koyate nde Mosaka zabo moi baisse ba pesio yango sunga yo mais za rythme mboko na biso eza makambo ebandi siko eza malamu te mabe eza même mabe msoko malamu mabe msoko malamu soko umeli des fois nous sommes bon moment dans le lukangote mais ce que moi ça des fois nous va chance kate ba notu nangote zoara liboro lorsque j'ai problème cha ngo botu au cha liboro là c'est ma point mais ce que tam dans l'ombre ba mesana donc des fois mon akine comme bon to mesana ngo ce que j'ai problème ba boyete mkolo rokufa to ene ba cotisation to liba lineta mundu ba chemise mundu moi te biso na to bimisi yango poni ni to yero ba mon parce que tout le monde a des présences casser mais mundu mtezo 2 minutes des présences il y a ba maman Mibale Mboka na biso maman Denis na maman Olive Lembe o bazali ko ça artiste musicien artiste comédien na habité message no ko ça la félicitations bango la festa bon mais nga ba papa ne ba sala ba maman ba to ba sala ba maman biso ba papa to ke idara bango ba maman so oyede ba papa comme sens inverse nga ida ba papa Joseph na papa Félix yanga bango le ba ide na komba bibal na bango mais nga siko ko mbel ba sala bon ba sala kombo na bango nga nga ba papa to maman ba ide maman ide to bonjour Père Roger Mwanamboka. Bonjour ma sœur. Mes condoléances. Merci. Mais quand je suis mingi mingi na ibike kamo pe moto na yo na côté ya ouais na côté ya Ndule et Dadi Kambala pe côté na tant que artiste et comédien. Attitude ni no senga artiste et comédien ba ça na matanga ya Dadi Kambala. To respecter ka am ya moto atiki biso. Discipline ezale belé. Bolingo régner. Mamba pa pambo tozana wana ezate na matanga.
Je sais que les artistes comédiens, quand on a la félicité à Bango, ils ont vraiment organisé dans Mamatanga, ils l'ont bien. Je sais que les capés ont bien dit que les kaki. Moi, plutôt pas le côté famille, il y a aussi un attitude. Ah, il y a solo. Plutôt pas les gens. Oui, parce que moi, si je suis moi, mes ententes, les alliés, aussi un attitude. Qui bombardent ni mutu sa kufina. Qui bombardent ni. Beaucoup moi la ne bembe. Congo toko musika. Donc ba respecter mon bal na bango akufi. Ba linga ki akunda mana bonheur et non ba ya na pamba na matanga. Oh ya nango ngamo pyrogène au bétail. Merci beaucoup Pyrogène mon amboka. Manoka, bonjour. Bonjour. Il est déjà 15h, hein, 15h, mais les maladies du Kambala et Bimité. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on est en attente. Hein. Nous avons vraiment plus une organisation. Nous sommes là, tati 20h, nous sommes là, plutôt que nous avons place et sengi. Si nous sommes pas les acquis, moi, à côté à Stade de Martyr, est-ce qu'il y a vrai? Oui, oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'organisation Salemaki, là-bas, comédien, famille, nous avons charge, il y a organisé l'obsèque. Et il s'est fait que Bissoba comédien les jours J, l'élo, photo bimisa, le pauvre, pour constater que non, Babilo, qu'ils ont pénal énorme place Barocha, Moué, ils arrivent mouké, monsieur Levin au stade de l'année et du coup, et ça là ils m'ont maquillé les ouans attend, mais Dieu a fait grâce, au moins, va résoudre un peu le problème en haut et en haut les pauvres. Est-ce que vous considérez que non, vous travaillez comme collaboration, vous savez vraiment pour que... famille na famille, ils ont la compréhension. C'est ça le problème. Famille Moussou Barotika Binobosala, famille na Moussou Barotika, Vincent P, Vincent Toulouse, Ouazan qu'on a propre, il n'y a pas un accord Samarambo. Donc, c'est bon, solution c'est amis. Donc je crois comprendre que non, c'est Solé Salé Maraboué et puis qui était diadique. Manoka, moi conseille à mon qui est pas la famille biologique à Dadi Kambala, Bassina Emi Balé, tout moi mes attentes, moi bilinga bilingezali du côté de sa famille biologique. Et alors que je peux dire conseil ni nokopé sa bango et artiste et comédien ba garder titi ni na matanga ya ndoko na bango Dadi Kambala tout qui domine à tapis rouge. Déjà place à matanga pour nos comédiens on peut savoir un message que ils a place à fêter. Ils ont place à ma balle, ils ont place à la promotion à Bissoté, ils ont place à la Bissoté. Ok? Donc déjà pour nous, tu es vraiment tu rendre hommage aux Osenga, tu as honoré mémoire naïe parce que Azaki Moutoumora Azaki bien à Bissot. Et maintenant s'il faut parler de sa famille, je dirais que Bameka moi mon côté la mingi Nzambe. Tu vois Nzambe Moutaro consoler bango, Nzambe Moutaro zala assistant malamu pour nous bander plus bazan quoi. Donc je crois que c'est tout ce que je peux dire. Dadi de Kambala, il est de la NTPC. Il montre qu'il y a NTPC, on dirait que ça s'intègre à ma mormoté pour que tu comme ma situation, tu comme est-ce que le président Massou mérite toujours être là? Je crois que ce n'est pas le moment porté à Bétamassolo et à NTPC. Mais je crois un TPC migré que ça a réunion. Je pense que c'est le moment parce qu'il y a problème des alliés. Quand on souhaite soutenir Mouta Koufa, donc Mouta Bela le Soumakas pour que tu le Bela yango. Non, ce message relancé les lundis pour que papa Massou Molobi. Non, papa Massou Mazan a problème. Donc, il y a une organisation, on a ni un TPC, ni Bomoko, ni association Moro. Il faut conscientiser famille, pour expliquer comment vous travaillez. D'habitude, ceux qui m'ont dit que vous avez ben voilà, ceux qui ont une expérience, on laisse faire les choses. Il y a un moment où tu se retrouves dans le résultat. Merci beaucoup, Manoka. Nous continuer kaka tokutana artiste kundo tala ngane longi to na mawa to na mawa to lela to ko compatir na bino tani ngauta ngane longi te na bi que c'est pas facile mi vraiment bozo partager ba moment dur to te ko za dernièrement na matanga su ya ndiko na biso chiko lelo komi to ebite za kanza menem ta pesaka ndambe penda zwaka to ko lobaka te que non kisi to kindoki to boena boena mais ça fait toujours mal parce qu'à tout moment tu as un monde de comédien vraiment n'habiter ça au cause d'un amour à dire parfois. Ouais, mon gros zangaté sauf que on a pas lié à l'onatir. Au moins ni mto bota makato kufarape. Nzamba pesara yimo mta pesara muibo mta sora mutu. Ngana rolo bakeno vede da kufa likamoro asaki bakisi asaki do roni bu ngana mona ngo na mona ngoza ngo ba les ondi na ba batu. Ngana bike via belaki via kufi. O ngana ibi on derrière kobela vie o ba nsu ba lo ba na ibi nga ngote na mona ngote mutu mona ki sida via zate mutu mona ki ve ki sa simba ka zate to moni ke via belaki va faire l'opération faire kufi. Derrière wana na ibi problème souté.
Maintenant, le problème est que non, pourquoi vous prenez qui kaka le pour le tout d'ailleurs qui nous tourne en morga, tout ce qu'on ça déjà, nous on a vu Camon Lopez. Lobby déjà, bazo, on a vu ba musicien, puis bazo enterré loko, banda causer là déjà. Musique zozonga ko beta libanda mboka lobi batu ba osepela pourquoi bo pone peka lelo jour mususu encore bimisa lelo yate bo yokana quitter na famille tonde. Bon pour la lelo oui que matanga oui il vient de la Koufi mais matanga dépend ba organisateur ozomona vient so d'aller à Koufi mais pour la place que le bato s'appelle na imikate alors ba pesa ki j'ai tant batongo ba na imikate vekoli ba ko pesa biso martyr mais ba qui jeudi par rapport au martyr ça va programme match belé ba semaine zo ya o yo mamona que jour ils a dispo et jeudi ne pesa ki biso jeudi tout ça là tout ça vient biso jeudi le jeudi no mona qui va pesa so jeudi mais pour les cambo to wana kité et même jour ça même jour par rapport à programme ya kamo za la qui jeudi biso pesa de ça c'est mon année pour na jeudi et to moni que espace to la vie na calme tomber jeudi ya to checker même jeudi wana donc c'est même jeudi wana ba monnaie siko ba bon c'est bon dans sens Malheureusement c'est pour ta langue haïti ba on est mon ba contrat makambuti mais quand même ça va on est dans une organisation bon ba vie ba il paraît na bino na famille ba comédien na famille ya di kamba la boyoka bon ce ba yoka test ki ba loke on attache à eux. Bon, d'habitude tout le monde a une organisation à ma matin à comédien on dirait bino mo bozo on dirait boyoka on dirait na famille ozaka ke ba kabol ba tâche ba comédien ba bité biso to solo ko boy famille pe solo ko boy mais boyo on ezala ki daso to yoka ti famille batika kuna c'est que boyoka na ki boyo tika pe famille maman non boyo la on boyo la mbonga mo organisation bazana baba responsable ba père de la famille baba papa ba parent ba roue la mbongo ba pesi pour organisation mo été donc voilà. Et maintenant pourquoi tu commences que non normalement tu vas y bimani tu comme souti 17h tu revendre to bimagité par rapport ya katafako ba famille ba tchaki kuna na stade et correspond na kilo viété ndo mo babino ba changer ba tia muso malamu ndeto zo korto ke na poto ke na ngona micho et vanda victoire ou me la raté faut les gamba modo d'où faut martyrer si là après to ke victoire to ke na martyr faut nous préparer nous en avant na biso ke za organisation ya famille ça biso artiste était sous vraiment yo mutuza o ya ngambo mibale ya makambo yeli biso na glisha samedi. Bon en fait pour nous le temps akufaki mambo oyo ekutaki ngai na poto mais oyo ekuti ngai awa donc na yeba même pas na yeki mamnanga après na yoka kaka dadi akufi après yoka lisusu que kamo akufi lokola pe nazawa pona tawo na osala awa na boli kateke no bato nanga bakufi eke nga nazala te donc toye awa tolela bandeko bakufi po to assiste kaka na badere yango ndenge ezolekaka voilà. Mais yo oza moko oyo bato mpe baza koyoka yo ebele me bato ebele bazokondane ke bamatanga yango mibale ebima na mokolo moko en plus lobi bakokunda lobi en même temps concert ya Fally Ipupa analyse nini kozala nini bamatanga mibale na mokolo moko neti yo bondeni okomikabula ozala ngambo ya bato théâtre okendekela ndemo ya presse ndenge ni omoni analyse ya bato eza likambo ya organisation topesa mpe faute na organisation te baréunion banda kosalama collaboration mpe ezalaki entre presse na comédie esali que bandeko ya presse balobi bakotya le 27 mpo baenterrer le 28 bacomédie balobi bakotya le 28 mpo baenterrer le 29 bapesi date sans tenir compte ya espace oyo bakolela corps bakomaki balettre mpo na stade de martyr barépondaki bango na te stade de martyr korépondre bango après bamoni ke non espace wana esplanade ya martyr ekozala vide le 27 parce que bango mo baa na corps moko ya compte ya moto afekofa akufaki e bakokunda yango baolela yango ebima lobi le 28 bakokunda le 29 alors yango bayebisa yango biso so topesa bino esplanade oyo mpona le 27 alors bazali susu na choix te il faut kaka lokola yango nde to bando koluka baakorde biso yango nde tozongaki kaka na date ya le 27 sikofale collaboration moko mpe eleka entre presse na bandeko ya comédie bon tant que basololi bamoni ke non eumelaki mpe déjà tozela susu mpo na semaine prochaine esimba te bato na bato mpe basala programme na bango na ndenge na bango lokola eza morgue moko biso tozawa lokola mpe cimetière eza kaka moko mais place ya kolela bango nde eza place moko te yo ozala mbangu bametre oye mbangu stade olongwe 16e ozongi kabolaka dosala kaka cheval eleka nango bien mais bato bayaka peut-être rapport ya place oyo bacomédie bandaki kosenga na stade de martyr
et place ezali ka jeudi tozali na choix te soit tobimisi jeudi te tobimisa semaine wana yo tomonaki non toramena ngo kaka jeudi parce que bango surtout mibebaka baartiste quand nde tonga tolaya dali tonga mpe tokekolela Lopez boloka babimisi lelo tokose partage kaka toleli bango tozela tomona bango nyonso atu mibale tobimisi bango tokeko tokosala kaka violence wana parce que tomona moto kokabola te Lopez azalaki ya biso ya yadi pas azalaki ya biso donc c'est ça coïncidence kaya ba moi ba organisation ka ndenge ese coïncider kuta na jour moko bobi bien que stade de martyr ba ebisa bino kaka jeudi bo pourquoi pas bopona que ta na zoto peut na fikine place makamsu pesa la mara nde balelaka président Mundweri. Bon, par rapport à ce président Mundweri na Fikine, esplanade de Fikine, place wana ezala munene. Mais Fikine ba la subi bembete. Nazo par rapport à ce la baptiste kala nazo. Nandere ba organisation ba ndeba ba zo botama di jour au jour. Espace azo eza muki pona la nouveau né na biso. Pona la tapis rouge, espace wana zo eza vraiment muki. Ya on to senga ki ba autorité mboka tolela ki penza ba pesa biso imika tomoni imika eza mukende tolela ki martir pona bozo martir faut jeudi kaka yango moni ke e coïncider boue mais normalement ngaki e majour mon côté sikoyo star tomoni ba tolekani wana place bazo bongisa déjà makampo na podium ya président Dadi Dikambala ba misusu bazo critiquer ngo peut-être bimi mabe c'est comme si bosali vraiment organisation malamu te pona e grande star mboka na biso te ya organisation ça très bien moni ngala linga confirmer loko na monité na linga confirmer ngote mais na yebi okoma na yebi ke na okoma kuna et puis bato ba otala ba omona sans polémique muta kufi to perdre mutu to lukana to longa biloko ya mikio ezalaka yi oya bo ezalaki boye oya bo ezalaki boye non tout ça pour lancer ba comparaison tes affaires et mariage te et ça muta kufi mutu akufi mais na yebi ke organisation oyo ekoma na mona biso ya théâtre na ndimite ke organisation ya Dadi eza mabe soit bazwi eloko moko mabe je ne pense pas yaka biloba loba bato lelo président Dadi akufi azalaki grave tango Chiko Pululu akufaki et siko pe président Dadi akufi tozoyoka lisusu banungunungu ke président tito aza na kati hôpital nini yango vo moko oyebisa bafani na bino baolanda bino mpona santé ya président te mpona kokorrige nanu moto aza na hôpital eza président tito te eza pardon président météo mutaza na hôpital ya maladie yaka na nzoto elobaka te kenga na obela vendredi bete na obela lundi te eza nzoto tebike papa me président météo azobela mais nzamba osala gasa robika na ye ndenge bato baza na hôpital kuna na Saint-Joseph je ne pense pas que ezaka ba artiste baza kuna non ya pe bato nsipe baza kuna basala pe théâtre te bayembaka pe te ba journaliste te donc eza toza la mai no makila ndeti bato nyonso tobelaka pe ezaka nde loko baza bato ya TV soki abeli saona fe yokana donc c'est par rapport à ça itambala ça dit foulard ozolela matanga non c'est pela na belle vie total arrête entre biso na biso pe tozotala non c'est pela na belle vie depuis tozwa matanga ti lelo azaka na titida nini babenga ngoni bekaite suke maboko voilà donc tozala na titida matanga ba les ondes nyonso ezobima wana tolanda yango te et puis c'est normal artiste oza célèbre bato ba murmurer que boye c'est normal donc ba loba mabe mais ba koto nango te voilà c'est ça bien ezalaki destin yango tozo loba famille ya Kamo Lopez ezalaki na programme na bango famille ya Dadi Dikambala et ça là qui peut programme nango preuve année bato bayebi matanga ekobima le 28 mais du coup le 28 matanga ebimité mbala moko to changer programme par rapport à tamsu ya place ya honneur to ngia to pesa ya Dadi koboya ko lele na imka to lele na stade du coup programme est comme le 27 parce que stade azarana ba programme na ye donc yango no moni et sali coïncidence oyo pour en réalité le programme est bimaki biso le 28 Kamo eza le 27 bakundi le 28 mais talanza menenga c'est logo les alaki destin etanga maki boy nde yango to ekolela boy kasi eza destin
eza destin Tommy Kabola kasi bakamera tala a nde na telemi boye naza ata na ba 8 caméra to 9 caméra awa 4 bakepa kamo 4 baye boye yo mukolo ngai naza na 2 cameramen natindi moko pa bakamo moko na ye nga moko na oya na tongo na ye pa Kamo Lopez ti 11h na ye ya biso awa ebembezaka ya Kamo Lopez te ezaka ya ve Dadi Kambala te ba pe baza ba innocent ya ba artiste baza na ba morgue ba père ba tondi est-ce que tu vas pas bango mbonga mama olive donc obino bo loba loba donc c'est que avant loba faut balola lolem boye banini bozolo banini bo pesa na public na ba fan o ba Holanda biso donc ba titre pe bo tchaka bo luka ko résumé un peu boye ba ki osali phrase non mais boye ba ki phrase on a sali c'est ko intéressé pe bato ba Holanda biso non ezaka po ba cliquer ba tala bino mais biloko bo tchaka yango zo créer ba problème yango etambola tambola leader combat de tous mon le baptiste bazo landa na bazo kufa bazo kende en tout cas vite leader pomba conseil ni européen ça na bino ba obotikali tola tanzambe na lokona ne tola ta ceinture tola tanzambe na vie na biso mobimba pour muto o daise ba tutu nzambe bino boye ba penza na bano na jeunesse na kina otila suka na bible mobimba ngai leader pomba différence pourquoi pas vous préciser qui ba date par rapport ya monde ya prince na monde ya artiste comédien pourquoi pas vous préciser lelo toza na mort tozo mona merci toza surpris biso tozo courant mais batu miso baza au courant na ngote ba ye na mort ba yo kokuta et bembe journaliste auto biso Kamo Lopez et puis na bino pe le sous artiste comédien pourquoi pas vous différencier bon eza bisote bisoto luka ki ba pesa biso ta parler du peuple nde ko bunda ba président na biso likolo ba bundi ba pesa biso martyr ba pesa ke bima vendredi to kunda samedi mais ba yo benga ba modifier le sous programme pour na lina foot eza kunda ba pesa biso jeudi choisate na différence au tozo constater topé na ndenge ya bibembe ndenge ezolela matozo kuna mana part na bino artiste comédien et pas ya ba musicien ça différemment eza nini bozo tambola bien te Arafat pas autokufa te voilà c'est leader a autokufa voilà tozo na Côte d'Ivoire mais as artiste oui bien sûr mais solo bana Congo alors bosala benga ngoni bosala babenga ngoni na français ba ya momo babenga ngoni donc on doit pas calculer la boyebi que artiste bo akufi dina bo sala biloko wana tout donc on va artiste mais so bito na Congo awa na retrouver ngo normal et bo yolo biso ndenge yali kambo tambola bien te eza que malade to na ngo banzoto to landela ba traitement ngo malamu te pe docteur ebisio aussi si examen tout malo mais la kisa yi bon yo no landela bien te po ba te belé bazana balandela ba sona bango balandela bon ngape na négligeant mukenga letinga wana lo bango ba yo kanga na négligeant autant malade est-ce qu'on peut na ba fan na mais na comme ko mo mayele mais est-ce qu'on a dit que muta ko za malade dans autres docteur a traité biso bon zonga dans 2 mois ou 3 mois on sort la contrôle yo betango kara or que là au moins va no c'est gravé sur mon pandi papa est grave au tamboli au lobara bande ko no ba presse baléo bino artiste comédien après avoir collé là moi différence makasi ça moni na tango ba bachi ba polo na makamsunde ça mona mutu msala ti kona Evelyn ba moni mission ba kanison directeur msusu ayeli kaka makambo Evelyn skoto ba mona tom suna sine Evelyn na nzoto mais ozolo ba pe makambo ya Dadi Kambala organisation yo ndeni mutiri ah bien organisation yo ezana ouais organisation eza camarade moko muta pensaki na ko sombela Evelyn Batriko comme na Georges Pades nda pensaki ko saba tricot tant na moni tricot na bi pona participer makasi fona na ta tricot muta ko tika la nzeta azate ndeko nanga biso so za bakufi ndena ti tricot pona ko kabula mawa na bandeko nyo so bazolela tuzolela Evelyn mais Dadi az artiste pas monene so ba pesa na tricot na minute bo mona nga na la tipe po eloko ko kitsanga na eloko ko matsanga eza na ngoti Elvin Kamo Lopez là mutu pe a lobela mingi ba artiste musicien ya chabino poids nenge biso tout au chabino poids est-ce que na veillé na ye mortuaire ya lelo moi ba prestation ya musique pe kozala ngasi na solena papa lutumba simaro fona beta 3 chansons pour Evelyn na moi na ye na obeta 3 chansons kuna leo na poko ou lobi avant 11h mais leo na poko na moi sûr parce que lobi na za concert leo na poko na sûr que na obeta groupe obeta ta 20 chansons na obeta ta 3 chansons po na relaxa mawa ya Moui. Si tu à 17h, c'est l'arrangement. Non, en fait, dans nous allons informer tout à l'heure, car Makambouana,
On dit que le rumeur pousse les informations, ça peut être vrai ou faux, je ne sais pas parce que je n'ai commis on a en fait. Mais sauf que prendre on dirait moi des ordres, soit des podiums, soit des abakatafariser malongate, mais na yebité, mais tout souhaiter faut qu'il y ait ba valeur, il y a ba l'artiste na bino ya mboka o ba sepeli sa mokili et surtout mbongo ezangité. Ngana auto yebi ke mbongo bimi ebele. Donc il faut tout les lailler na ba condition o esengeli parce que azali moto oyo alingaki toujours azala bien à vivre l'ambiance moko boye alors bato tout ba sepela ki na ye baza bato ndenge na ndenge bakoya et kozala biso pasi na soni surtout comme komona on dirait comme cop to shida ya kolela na place to kunda mutu na ba oyo na ndenge sengeli. Pourquoi toyoka ki yango na Mondori toyoki yango na mama Mindondo toyoki yango na Pululu croyant que bobongisi po ba réunion ezebele mais bobongisi ka ate lelo désordre pona moko na bino wa kofi finalement ezanini bo changer ba président to bosani. Bon na kosala campagne ko changer ba président parce que omoni télé za na man réalité belé na boye bimaloba ka sala ki bo menga souci na ngezali to mega kotala soki to tambola bien côté ya organisation ba makambango lelo oyo surtout ki ba monter zo ba pona matanga dali di kamba les akuto to pesa exemple to lobake ta na stade kutu ndeko yo do ki bongo menga na yo ki ba lobi soit des akuto ba liba compliqué ba tsebe mbi wana te ngana yo ki bongo mais na yebite donc to tika ba désordre wana dali di kamba la ki muta désordre te hein azaki d'abord muta désordre te et belé ya ba o ba yiko pona ko le di kamba la ba yiko ba le la Kamo Lopez to rendre bango ba dernier hommage par rapport ya grandeur ya kombo na bango to éviter ba problème wana parce que surtout ça la ba aventure na ba mbongo bazo pesa pona ba wey ba famille na bango bazali bana na bango bazali ko kanisa te yo tika la libende parce que kolela ya bana wana si réellement yo zo frapper na la wana ezalaka passe mais tout souhaiter dans l'ensemble na ba artiste et tout les na ba conditions na ba normes voilà. Quels sont de bons souvenirs regardez qu'on a Dadi Kambala Ntsuki Tomina ya nangai papa bio venanga tata na lara mais soka moni nga fa déranger nga na piega lara so le PC était mukio na bisinga petit na droit faut na lia ya bino oza petit na ngai vous comprenez donc ezaki juste ce gazo lo bana yo senga 5% na zanya ngote alinga ko ne mingi à tout moment to bande ko zala via ndo bete biso ba main libre mususu omone kwa songi so bina geto so mabanza mabe dikambalo alo ba mabanza ke bana mabanza alo bano bongo aza bongo ba main libre na yebi misake loka ba songi et puis na la souvenir mususu dikambala bundana koko bilali bato ba yebi ngote ba bundana koko bilali donc voilà oye matanga ya Kamo Lopez oye matanga ya Dadi Kambala leçon ni no tirer les lots pour na matanga auto pour na liwo mi balé ko eli biso ya batumine na mboka leçon naturelle ça que lelo yo to la di Kambala après quelques jours ya kolala ye moko na morgue sans bana na ye sans mwasi na ye sans famille na ye to bimisa ye komone asuka poto kunda ya tikala ye moko isolé combien de projets oyo di Kambala zaki nango ba copine ya zaki nango mais atiki biso dans toute vanité ce qui monani ya kolia lia mila sala nyonso mais ye banzambe azali boso na place ya kosala na mabe kosala baninga mabe donc c'est ça que je peux dire biso bata presse tozara na moi songi na biso mukie mais au moins eza songi te tozo moi pito pas les okota entre les deux familles il y a biologique il y a Dadi Kambala entre moi na boso na mibale question réponse comment conseil ni no kopesa bango attitude ni bakoza nango na matanga ya Dadi Kambala nsusu kitoni bon na olenga bazala na attitude te ndenge to monaki mikolo lekaki mwasi ya ndeko na biso Pululu bon mon aki ndenge ni lekana ki donc voilà moi ba troublé voilà azo lekana be mission ko ba makambeza na ngona sensité ye croyant que peut-être batu ba yoka mawo que batu wana kaka mbala moko baba yo donc na sepe na titi daye ala kisi bena kaza na douleur bango mibale basala be mission te parce que be mission musu bozo sala boko sala bo bulango ko porter loko moko bo pona soutien et aux alampona et sala muzoba donc courage na bango nzamba pesa bango kimia et ça c'est là bisogno surtout donc voilà. Et du côté des artistes et comédiens on va garder attitude. Il y a matanga, il y a douleur, il y a sengoté parce que tous les là et c'est le moment de réflexion, il y a ko bongisa so moni zona ndeko boka na raté boko ko arranger pe kota matanga ya limbi sanga doki na marambo ti wapi.
Merci beaucoup, briefing. Merci. Voilà, il est 15h, 14h28 déjà. Cornon limité à Didi Kambala, ce qui domine à tapis rouge, mon coin artiste et comédien Nabiso, c'est payé Sabiso tellement trop. Et il est 15h jusque-là. Et bien maintenant, on a limité. Pourquoi? Bon, on a interview dans Baxelo, Souniata Maniata, à l'objet, organisation qui vraiment mal à monter du côté Stade de Martyrs, ministère écoute, Babylon au Liban, il paraît-il, Bazaki n'a pas osé que exposé sous Corona parce que. Il paraît mon Pessamaki vraiment organisation et ça a mis vraiment en très bonne difformité. Donc là il est qu'une sorte de zakaka en persévérance, toujours persévérer jusqu'à ce que Miadadi dit qu'il Kambala tout ce qui domine à tapis rouge, papa bio il nous a laissé ça fait très mal. Nana pas sans commenter belleté mais au moins toza wa to lembi d'habitude to ya to ça déjà mais 14h 13h plus tard déjà toza ana corne exposition jusqu'à exposer mais jusque là corne ne bimiti. Donc, mais au moins, tous un choix de oser là parce que ça m'a quoi biso, moi quoi c'est pas ça biso, moi quoi to linga qui mingi ya di kambala magati qui biso donc to soutenir tous toujours na dernière demeure le beska botikaye na nécropole voilà. Beaucoup continuer con l'intégralité à matanga et dit kambala tout ce qui domine à tapis rouge car en Afrique on faut parce que Afrique on fait ça cali sur les listes aux arats toujours on a pas même information sûre et nette voilà. Nous, c'est le boulot, nous, c'est le travail. Merci à tout le monde. D'ici là, portez-vous bien. Bonjour, Sundiata Maniata. Ouais, bonjour, Yaya. Mais c'est ça qu'on a lu. Merci. Sundiata, où est une attitude nini awa vraiment na matanga la Didi Kambala. Pardon? Sentiment ni nous allons na matanga la Didi Kambala. Naza douleur, nana sentiment. Sentiment douleur. Ah oui, donc ceux qui ici qui na lo bango bongo to lo babongo. Donc ça douleur. Donc ezaki le voilà j'ai ezaki le voilà nini lelo vraiment comme une réalité en gros tout le monde donc c'est vraiment triste quoi. Sundiata Maniata souvenir ni nous garder pour na yaya na Didi Kambala tout ce qui domine tapis rouge papa bio moi la maternelle est chouarati. Pas souvenir à Dadi Zaebele. Pas souvenir à Dadi Zaebele et là na profiter pour le ça peut na bateau déjà. Na site yanga nazara na ngo ya Sundiata TV ba moi ba extrait ya moi ba aventure mo boto saki na ye et c'est les cas nango déjà c'est les cas nango donc ba doit mon nango wana donc pona relaxa ki azaki kulutu mo boye na habité ya on moni to banoza nga place ni to replacer donc génération à génération osinga ba ndeko na obaza na attitude nini ya matanga to le la ya Didi Kambala calmement puisque ya zaki na ye mutu ya mobulu te zaki ne pe mutu ya ba polémique te mutu ba ranking te ti atiki biso to luka to lela ye dans les bons bien que déjà moi mutu na tongo ya lelo zaki na Stade des Martyrs biso ra ba artiste oyo tant so ba bande comme so ba zorata on finga biso soki to télémakité lelo na tongo na Stade des Martyrs. Mais tant que Didi Kambala, famille na yelinga yelela wa mwana mo 5 ans. Pour nini? Bango mo ba senga ba sa maramnions. Mais il fait que tout télémi na ndenge musala yo bana talaka to batu musu bazanya depuis 5 heures. Ti biso do tolonga wana 12 heures o. Ndeto komia. Mais Sundiata avant to kota na likambo to ba poto to na ambassade de Martyrs on peut poursuivre les années nini. C'est bon, na Stade de Martyrs siko normal bien que famille ça na ngo ba ko sala bon. C'est bon. Au sengi que bandeko no baza na attitude à matanga donc cela veut dire que marambo elekaki na matanga pululu au sengi te elekasu na matanga dadi surtout il y a yo na Gabi par exemple. Tobeta masola Didi Kambala s'il vous plaît. Aucune question, c'est pas un problème. Mais si que tranquillité continue du côté Stade de Martyrs parce que Babi c'est Didi Kambala à 17h parce que stabilité du côté déjà bon puisque même bateau ba ça musala Babi le fait que sobo babandi en retard et risqué maramnion so o ya bango bon ça ici là ba 17h to que 18h. Au monde. Problème ni vraiment c'est que famille fallait foutre mbongo moko bo na stade. Depuis bazwa mbongo bozaki en communauté na bango balobi makambo tu ba osala yango bango moko croyant que kokota mama na makambo wana te mama tango ayaki kuna ayaki na famille Dadi ayaki pa ba artiste comédien te bozwa
Mais parmi l'organisation famille ça n'a pas monde bango siko balinga kité bango mo ba ça tout et là on va bosser celui Dadi azaki artiste était mais le temps sous maman yebi ata venir mon pour yo kota na numéro 14 wa exactement parce que soki maman zui ngolu ya kokota na venir mon pono eza pona Dadi et là on va famille biso ba bosser na tant biso tout ça ba effort ya royeba na oyo tant so mona ata mutu mota ko peso 500 francs futa transport OK répétition et lelo yo pona bango et comme donc ne ba comment mona ngo elo moko bien bozana artiste na bino so akufi ba yo pesa bino bon mais parce que la famille se dit que Dadi Abeli pendant très longtemps va théâtre va bon na raté maman totika tant ngai moko na se présenter pas Dadi Dikambala au moins 2 fois na ndako. Est-ce que famille bazaki on a côté famille du côté sa famille biologique tout monde moi si na yé boso na mi balé plutôt pas les ali moi moké par rapport à mambo plutôt pas les athées botika makamwana plutôt pas les athées biso tout monde on a internet plutôt pas les athées au sein à bazana tutu nini ya mawa ya olela mobile na bango est-ce qu'on peut comprendre oh eloko ba no kabola eza souté. Est-ce qu'encore ba kabola souni comprendre eloko ça la que ba artiste comédien mususu bolinga olobate na micro pourquoi ba bozaki boyoka na kitambo comme ne siko bosa ba interview to bozo banga ka ba dire na bino e ba lukela bino te net singa naza penal libre ya koloba na matanga ya Dadi par rapport ya oyo tozo mona na ndenge makambo lekeli naza libre pena ya koloba mutu soit tsenga caméra na koloba au moins que na matanga ya ndeko na biso shiko na ba na koloba te puisque naza na makambo koloba te na kati Olandi donc ezaki sengina loba na koloba et puis ça clair ezate que non na fingi famille to na fingi ba artiste non to zaka ko éclaircir nga matanga ya Dadi zonga na aéroport fana kende quelque part mais la ticket du voyage na ngati lelo nazao siko mais ce que zaki tam su mwana cousin mo mwana ya nokoto mwana tata mwasi mais ero azana e côté wana azozo malili na ya siko. Donc si on comprend bien, vous avez eu juste un problème avec la famille au côté organisation. T'es pas mal organisé. C'est tout un problème. Pour nous louer la chaise, est-ce que vous fan un problème? Hein? Donc un groupe électrogène pour nous carburant, il faut biso. Na ba pire Dadi net ba venir ba adresse motomètre, ba président Delta Force, ba tout wana ba tsambo donc talara. Merci. Donc pour na bango ba sepel ne Dadi akufi pour ba jouer enveloppe ba fongol ici compte ba bien compte bloqué. On a Dadi. Oh là là. Merci beaucoup. Dadi a fouli presse ya sepeli makasi tata pambola biso eza bobele facilité ko perdre onga na zo perdre eza likamu yesengo te ko kufele ya biso ba artiste et comédien et comme le la histoire sambole zoba et pas ya ba minoko ya basali ya nzambe soit disant ya Kinshasa kasi boye bango lelo ngana za mosala nzamba Kinshasa te Congo eza na Bukavu Congo eza na Uvira Congo eza na Goma na kati ya famille na yo nani osalo leko moko te batu bakufe bele na famille na yo nano sekwisa te kasi oye kofiotola mbanga oloba maloba pona ba artiste comédien soki boyebi mutu moko aza awa alobaki likambo moko pona ba artiste comédien bolakisa ngai ye po boyeba siko na mboko naza nani de la foi alobaki Albert matanga puli osayekelo Innocent Mowei mutu akosi pasteur de la foi eza chocolat ya groupe à théâtre ya Muyombe Goshi landa nana ba confirmation nyonso mama okenanye loko okenanga nana ba preuve démontrer sur ba preuve ango naza maître avocat mosala nzambe de la foi alimbisa ngai na yeba kite kaza Innocent ya pamba Innocent Mowei chocolat oh sali na théâtre kokite
namonaki yo mpe suki ekatani makasi mpo nalande l'état de santé na yo landa ngai ngane mosala nzambe na Congo chokola nazoluka yo oke kokosa makambo lelo mosala na nzambe de la foi aza sali bato bazosaliri ye makasi mpo na nini biyoka olingi ofandika na biro bato bayelako makambo papa tomoni boye papa tomoni boye chokola amoni bandoto na ye lokola succès sila na tata na ye muyombe goshi eloko akosala na mboka eza te amisali mosali na nzambe prophétesse chokola toke nosalisa bateseko bosali buzoba makasi na mosala théâtre bosali buzoba makasi na mosala théâtre naloba ah mama kinduma makasi na théâtre lelo yo komi prophétesse tala ninga laiti mosala na nzambe de la foi belle azwi message baartiste comédien 10 bakokufa azoyeba te 10 yango bakokufa mokolo nini lokola na succès te na mapangu te ana mituka te ana église ya monene te moyeba ndimela ye eza te mbangu na njili ake koluka mosala na nzambe njili olaluka ngai akoluka mosala na nzambe njili impoli ya mwasi mama nafingaka so na oyo keloko ya bongo nayebi so verité nasilisa message, c'est très important. Dieu m'a dit de monter. Ça même mutazolo basiko. Nous moi yebisa kinga yebisa fallait que nos bêta. Yenda zolo banatango bo respecter ngai. Bo respecter ngai. Mabele ko fongwama emeli bino hein. Na ba cameraman la nanga na bokebi. De la fois le quoi ça na mbongo ebele. Abengisi ba comédien. Aza papa na ngai. Ke na benge nani yaya. Coco. Papa. Té, na benye vie. Collègue. Papa na boulot. Ngane to na double identité. Yaza mosana nzambe na mosana. Yaza pote. Tenyo na la tu ebina nyepesi ngai. Ah. Moïse mbiye. Omoni teni oyo. Mosengo ngaka pesa yango. L'église de réveil. Boyeba coordonner l'église de réveil. Atali modèle bana bazo la film sexy moya pesa bango eza papa na sepela pena boloko makasi bomonaki sexy Michel Bakenda te bomonaki aleki amaiki kalamba ite bomonaki nenge penye la tandaki na miswa batu bomonaki nananga na bokebi de la fois bimisi message tango apesi message esali ete bato bayoki message wana du fait que pasteur de la foi aliaki droit d'auteur ya message oyo de la foi apesaki na message te chokola yaki na message po alia droit d'auteur nango tango ale droit d'auteur nango te asiliki aye kobenga siko ngai muto na leki bango papa tala ezalaki boye ozomona biloko yango tolekisi na minute oyo bitumba na ngai eza lisu na politiki te eza lisu na bakombata te ekomi siko nga na Roger Baka ekomi siko nga na Roger Baka bokoma basala nzambe mpona bakomédie te bokoma basala nzambe mpona bakomédie te prophétiser na famille na yo chocolat ndenge olobaki di artiste comédien bakokufa disi bakufa na famille ya tata na yo disi bakufa na famille ya mama na yo disi bakufa na famille ya mobali na yo disi bakufa na famille ya mutu alakisi o théâtre muyombe gauche landa ngai Roger Baka de oyo olobaki bakufa na bathéâtre
Deba kufa na famille tata na yo. Deba kufa na famille maman na yo. Deba kufa na famille mwasi na yo. Yo moko po landa bango. Fali. Ngane mosala nye. Ngana bango prison. Landa. Moko ya ndeko na yo oyo bopasaki vraiment vie ensemble bokabolaki lipa lokola ndeko oliaki mai pardon bomelaki mai ata na bagoutte ensemble. Quels sont le bon souvenir oyo ozalaki nango na Dadi Kitambala? Toaki ba souvenir eza tellement ebele que d'ailleurs avant ngana lo ba souvenir bino boyebi déjà que on est des collègues, on était des collègues parce que sous collègues t'es na minute yesko na minute comme collègue à Bapululu comme collègue à Mindondo donc aza sous collègue na bisoté donc tout ça là qui m'a embelé surtout na kati ya musala toi qui na complicité à bager donc so ya lobby nga na yebi ke fona répondre bo so pinga na lobby na yebi ke réponse moko yebi mabo donc sous ces amis ko perdre icône Dadi Kambala a ozonga te donc sous ces amakasi ba souvenir petit kalebele. Pourquoi expliquer banakini est-ce que aux la dernière pièce nini oyo tourna ki na Dadi de son vivant? Non, to tourner une publicité mo ya suka. Toto ça une publicité mo ya suka na ville wana na galerie présidentielle. Na akute banza ta oleka. Message nini ko pesa na ba fan na Dadi au baza partout dans le monde ba ko perdre artiste na bango ya munene au baza ko linga mingi. Message nini ya consolation ko pesa na ba fan au Dadi atika libino. Ba fanatique ya Dadi o bisoto yebi ba neti ba miokono Florian wana batu na ye ba Adrisha motomètre wana batu na ye alors courage toujours pour ozonga te mais bino toujours boye ba ke Dadi akufi atiki libota soki bo soutenir bana na ye na compte ya bolamu o Dadi asalela ki bino par rapport ya makambo bino bolingaka bo se souvenir atana bana na ye. Comprends pas Dadi Kitambala ezaki ndenge nini envers bino baningana musala? Azalaka mutabisengo azala mutabisengo ata so azu $20 azanese ata so azu $50 azanese donc pona ye natikala omona te ke ana souci mais na kamwa ku finestoma. Le problème de Yangoana, koyoka baningano nyonso baloba Dadi Kitambala azaki mutu moko on s'en fout le quoi avait sans souci ninga zalaka azui ali azui talali mais stoma ne uti wapi liwe zali kama nzambe zali kama mutu te soki nzamba a décidé lelo mutu olongola ngo azate donc nzamba a décidé pona Dadi yango Dadi akei. Merci Totikiyo. Like on monaki ba instrument zalaki na matanga bato no sala ba comédie tozolo bango to ba pona sentiment to ba likambo na sentiment te to ba likambo boy te ke no likambo zalaki te to lo bango pona ke esala bien news mo be best mo boy non ono zolo bawana en fin na ebita en plus nga pe nazala nga pe chef te ni na to kanisango ni na NTP sango nazala nga pe ka mutu simple oza membre na kati ya NTP na fondation to kanisa oza membre na oui naza membre mais naza chef te après tout baza ba chef bazali papa masasi ye wana za bangonde bako lobela ba makamon ke non ezabo et bila ngata jeune ngoma les pétroliers donc ezana mutu ako lobela makambo wana donc pona papa masumu bo lo ba pena mingi mabete po asali mabete donc voilà programme na biso après morga ezande après awa to longwe to kende test to kenda ba artiste parce des artistes na victoire to longwana to beti tour nanda comme dab après to zongi stade des martyrs donc voilà. Aujourd'hui organisation ça bien mais la minute so to découvrir bato baza na stade baza na niveau ya victoire parce des artistes ça mal organisé et là on exact ça tiki ba epela baza wana musala basi ba bandika la mingi tant to kende okuta makamno c'est déjà bien. Merci to okuta makamno c'est ça. Allez, toke to beta libangi pa nani. Allez, to beta porto yo. Moi mouvement salami télévision ngani ke kingandi azoya. Famille va changer la position, black sabiso maintenant que non bangonde bakolo Dadi. Mais liboso ba senga kike bosa la zande kona bino mais tango bazu ki funda ya mbongo. Et na sali pe kamena bazu ki funda na bango comme ya bango projet échangé comme c'est la famille. Bon, ngai fona le mon chef de famille. Est-ce qu'on peut dire NTPC apporter rien? NTPC apporter rien. Bambongo yé utuwa. Ya famille et ya ngomo kaka boye.
Mais j'ai dit que la première réunion famille balobaka basundo la kanani bo ça la démarche. C'est la démarche est salemi ya ngombongo bibi. La démarche est salami place matanga ndé tozolo matanga yoke na stade de martyr. Est-ce que botika les familles organisation nyonso tout peut venir bona kati. Mais tozali une partie ya biso ezali famille pe ezali. On ne doit pas tout prendre en charge. Parce qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté, Balobi, Katarfat, qu'on a Bateli, Dadi, Dikamba les a confortés. Il y a un outil qui tant famille il vous donne la responsabilité. Tant il change la phase. Famille, quand famille change un langage, cela veut dire déjà que famille supprime, il change parce qu'il a l'argent déjà. Cela veut dire que qualité. Mais déjà, tu as déjà. Mais on ne peut pas laisser faire. Nous sommes là toujours bien. Merci président Cartouche. Merci. Du côté stade de Martyr. Parce que tu es au stade de Martyr. Tu as osé parce que il fallait qu'il aussi ça va moment parce que stade est petit biso place. Il fallait ba frère technique pour ba ça va podium. Des temps commis et va régler mon major bisidi des akena ba artiste sur azaki to si yango to yesi ko poto kato binsa dadi. Tant que ça organisation la binoto ya na famille pour ça organiser. Famille na biso artiste. Famille merci. Malembe libo no kwesa kamera mwe no kwesa sila so kwa ya ala musala ba be wende okoti na libo kwati o ba malembe de kwesa na kwe everything ekwe o sa musala ekwe wa baba banda yabu kalabu Keba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura.